Mais liwa ndeko na biso elobelinga mwa makambo ebele. Et puis faut botika kolata ba liwa ba chroniqueuse bato. Ba chroniqueuse bana ba compte à rendre na bato ebele. OK, ce qui le loi akufi liwa mo eza brisque, faut bozala d'accord en fait na yango. Bo supporter choc wana. Po ba choc bino bo choka bato wana. Pardon na ezo pesete. Pourtant on finga ke monde entier mo bimbe yoka. Talaneti par exemple baloba na faire la na maman nae. Bazo photo à maman faire ba posta ma finga nini maman faire azwaka te. Ay mutabongo so lelo akufi nae boye lo ba kwa za na rando na sara bomi na rondima. Angelica kufa. Non mais Angelica kufa déjà. Bana ne batikali batuni ba zo charge bana. Non mais na yoka kumono pe donc bima. Kasi yango makam na oye bisoti. Na comment oyebi na se santaka coupable attention na vandi. Mais la ebisaka nzambe ayokelanga mawa soki nzambe épargnanga na ba danger belé na mamba fali c'est parce que na yebaka te. Bi musala kale basaka te. Boyebi église pe kale ba prière te. Mais comment bozo comme na niveau ya ko diffamer bato yo yebe ta dame na ete so pas ndoki alia ata na butu. Donc kumisa nzambe ponga na yebi kisite na yebi kindokite. So na yeba kitadi. Et belé balala bakufa déjà. Tala net na zongi so na histoire ya héritier watana bina lolotu molisho bakabwana webi cause ya séparation na bango to yebite. Modèle mwana mwasi wana finga lolotu molisho. Alobaka te ni oni a. Webi pe famille molisho te. Internet. Siko tango Angelica zako vanda na kiti azui vie a fali azui a che. Azui vie a mutubo a che. Dossier mutubo eleke a che ngam na zao tinda e. Bon, quand tu as son musicien, faut faire très attention. Faut faire très attention. Donc, il m'a bimaki parce que bazo akizé kaza mutasida boina boy. Et ana batum suba après la mort yandeko oyo bien avant. Après ka awatangu ba ofinga kale bazana sida bato bele bakokaka harcèlement na pression ya YouTube té. Donc azakata na relation tana mutu mon côté. Même Diana o bazaki na point noir tangwa ye. Bazaki na contacté. Si Diana koufi sans trace. Même ta propre famille va décevoir yo. Même tes parents aussi. Alors non comme on a place à Mélodie, premier message tant la fille Azolo Babi abanda qui malade en 2019 faisait estomac. Estomac oui. Et elle a dit ça la fille. Donc, je il y a eu des problèmes au Yanga à Bombaki. Voilà. Yango le président Caleb Aza victime. Les andenge à YouTube. Pendant ces temps-là, à sali 10 ans, mon bimba vandara na point noir et à na bouteille na moi atikala koko sur la te na ba réseaux sociaux. Alors baki no mambo nyos tout à l'internet au pesa sida barolo baboé barobimisa bato bazara na barando barobimisa bato babima na le passé yango evandi na réseaux sociaux. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, de messieurs, bandeko nyonso balandia Top Media Télévision, balandia Télémonde 243, boye imala mona émission nabino le code de bonne conduite, émission Oyo, frère Nabino Tadingala à présenter Kayango et Toyambela Kabino, concert nangai na combo ya Sarah Tola, Oyo Tolekaka chaque lundi et puis vendredi, na souci kaka moko objectif, moko sans microbe, juste pour informer bino na temps réel. Mokolo ya lelo, makambo ezo koleka ebele na kanisi mokolo ndeko na biso badiama akufaki ngai na concert nanga Sarato la tosalaki émission awa pona ko déplorer ba makambo belé au déjà et banaki ko salema. Aujourd'hui on n'a même pas fait 5 jours déjà. Internet eza ya koinda, réseaux sociaux eza ya kozika, il y a beaucoup de choses oyo ezo koleka tout autour ya liwana et d'ailleurs on nous informe que Batumisusu déjà bazana nzela ya justice, Batumisusu déjà kebo pito, Batumisusu déjà bazoko zong sabango ba mai parce que ba tension ezali malamu te, mais tout au long il y a émission autour de solo avec Sarah Tola ou akozala invité nanga. Je pense que bomoni déjà décor pour comprendre que yé aza déjà à mes côtés. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci
à celui qui est derrière la caméra, bon délivre. Merci pour Moussala Malam Ozoko Sala na chez Sarato la télévision. Moussala Malam merci pour la participation na yo na Top Media Télévision. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga, mis le respect. Mère ba triplé, mère ba Isaac, ba Josué, ba Miracle. Un grand merci à Maman Déborah Lubanda Kilo, ba mère Calgary, Maman Surprise. Un grand merci à vous, maman. Merci pour nos messages conseils Inabino. Et un grand merci à une grande dame, Madame Chadi. Madame Chadi, merci beaucoup. Madame Chana, depuis la France. Merci, Nayo. Merci pour nos messages conseils, Nayo. Merci, parce que, encore une fois, Ozolande la pena Moussala Tadingalapa. Je vous salue, je salue ton mari. Et puis, couple Nabino, que les bons diabates Labino, Apé Sabino, vraiment une longue vie. Un grand merci à vous. Un grand merci. Na Blandine et Tata, la patrona. Saratola. Nabi a tout ma question. Nalinga Bino Mingi, Bino Baye Bolandaka, émission Oyo. TK 09. La grande dame depuis la France, Tozo Zelo na Kinshasa. Nzamba abatela yo, abatela famille no mobimba. Elle est juste na gauche nanga na kombo Saratola. Maman Mbote. Mbote t'as dit. Mbote. Trop silencieuse, qu'est-ce que c'est passé? Non, Mbote, n'a pas si Mbote, obi maman Mbote. Ngapela Mbote kaka. Mais ebandeli nango moi malili nini. Bon délivre lelo azuswe na hotel. Ah. Ya. Tolo basoni. Eloko lobezate. Ah. Mukondi na musala nae. OK. Sarah, je pense dernièrement on était ici. On a une question qui était importante aussi. Ouais. Bien que c'est ta vie privée, permettez, parce que c'est la curiosité, bien que Ebomaka. Mais c'est toi qui m'as l'aimé, Sarah. Au quotidien de la vie privée, moi déjà c'est que ça le cas. Au commun on a la vie privée. Non, mais bon, na lobité que na commune la vie privée. Mais ce qui m'avait intéressé, Saint-Esprit à l'obéla kinga na émission oh tout à qui au sala. Et tu promets qui que tu obé t'as solo n'angolelo. OK. L'idée de mettre ton nom comme un cachet sur ton corps. Et où t'as pu Sarato? Donc yo mon ora lelo. Na ngai na mona kango jour wana. Ah bon? Ah. Oh, salama kutu avant makambo libala. Ambo. Salama avant. Yé pas zalang. Ambo. Yé zalang. OK. C'est quoi tu sais que na yo kwa ka batu ke na ko beta jamais caché ya mobali na komi kombo na yé na nzoto nanga. Mais malgré tout ce que tu as, malgré Sarato là, mais tu as accepté donc aujourd'hui de mettre le nom de ton homme sur ton corps. Ça veut dire il reste pour éternel, il sera toujours à Sarato là. C'est un souhait. Ma vie est à peine la réalité, n'a pas surprise et belle. Quand tu dis c'est un souhait, mais la vie a trop de surprises. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire souhait nanga eza oyo lobi. Que to vanda to simba banzete to koma bampaka ensemble. Mais vu le cas père na on a ba surprise dans webele. OK. To koka koyeba oyo koya lobité. Mais na ba souhait eza bongo. Voilà. Est-ce que aujourd'hui c'est possible d'effacer ces noms? Ouais, eza facile. Facile. Même mes enfants bazali. Facile. Eza facile parce que ba artiste ba ebi so ba komi awa. To modifier ngolongwa ay koma be. Net na tatouage mo a. Ezaka na forme mususu ba komisa ngo pe fort ezaka livre fungwama. Mais ba komisa ngo feuille ba fungula boy. Mais ezaka livre fungwami boy. Mais et comment le feuille ba fungula ngo boy. Donc tout le monde appelle ba camarade mususu aza meilleur ami na e qui master bazala ensemble. Bakanisa te ke bakabona un jour abeta pe master na e mobilité mais master na e pinda ya mwasi master na e musupa beta bandeko na e donc ezalaka moi ba considération ba être cher pa na yo. Merci. Musuba beta ba parents musuba date de naissance abana net faire rigola koma bana nyonso.
Vous comprenez ça? Ils dépendent de la considération. Fali Poupa a Tchelonganana, ah, comme a Pekombona, ya comme a Banana. Ils ont considération kaka ya batu o to muto yo so considéré ndo salier dédicace nan zoto. Elle aura dédicace. Ndeto boa maman Gina matu dédicace. Voilà. Parce qu'on a bien un dédicace privée. Privé. Voilà, yango penga bien yango vie privée. Voilà, Saratola. On y est. La mort de Mélodie Badiamant. Lecture non oyozo sala sur sa mort, c'est quoi? Aujourd'hui, internet eza ya koningana. O tolobaki, to bangaki ke ebima jour wana. To komi komona ngo na ba réseaux sociaux. Tu peux te dire quoi Sarah? T'as dit, toza ba prophète te main. Ndenge to maîtriser déjà réseaux sociaux to yeba yango. To koma ko yeba ke likambo ninge bandi esuka pe a. To lobaki nyonso. Na yebisa ki yo to ana maladie mibale to pesaka. Sida na poison. Mais na état o Mélodie a komelelaki to pesa sida. Na loba inao. Na lobaki no mambo nyonso tout à l'internet ko pesa sida. Ba loba boye. Ba obimisa bato bazara na barando. Ba obimisa bato babima na na le passé. Yango evandi na réseaux sociaux. Mais liwende kona biso elobelinga mama makambo belé. Lokolo nani Sarah? De un, naïbate pourquoi quitter monde théâtral avec succès. Parce que ça n'a pas tout ça mon qui bah quand ça n'a pas film été na sala n'a pas succès ta ko ba ya tiki na ya que ça makam susu mais ya zala qui n'a pas théâtre nion soko qui ka production Mélodie aza. Et puis na ba nzonding nyo c'est ça la succès azali techno malewa azali ba nzonding tout ba to sepela nango Mélodie azala toujours na kati bon na comment que commis tout na circonstance ni ça la qui Mélodie atika musala akende ko se réfugier na Pointe Noire le terme penant au de Sengeli angwana ko se réfugier na Pointe Noire et puis pendant ces temps-là à sali 10 ans mobimba vandara na Pointe Noire et ana butoya na moi atikala kokosola te na ba réseaux sociaux des deux baliwa ya bande connaît ba artiste leki a même pululu bazara na Pointe Noire même autokufa c'est ça Diana sa meilleure amie bazaki ne pe na Pointe Noire atikala ko réagir tende zala ki ba comédien e be na musika bazo sa ba vidéo na réseaux sociaux même un souhait donc ami sala anonyme on dirait mon toi zala personnage public té. Pourquoi? Et ça ma question on a mis tout na. Et à part ça, tant que Hollanda ndeko wana mwasi wana wazaki garde malade na e master na e abi abanda ekobela banda 2019. Nom de Dieu, mais pourquoi garder la maladie pendant tout ce temps? Ce qu'on a zoto na pe pourquoi pas abandé kobela kobomba batu musu babomba maladie mais tant que difficulté non kokobomba te na osengata SOS mais pourquoi même na batan ya difficulté na ya suka aboya ki même basa ele SOS pourtant on de quoi na lobike tant toke na un hôpital mbongo esili biso to senga ki azonga na ndako mais pourquoi boya ki même basa le SOS na bandeko na ye ya média et ya musala ton na famille na mon biologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni ne mema na Pointe Noire kenda ko se réfugier pour on abna refuge ti nandenga kufi eza biloko ezo comme sanga ti sikoka yango. Est-ce que sa famille n'était pas informée de sa situation ya kobela na? Bon na ba réalité ya ba famille na biso pe ya ba africain balinga mutu ba considérer mutu ka soza na mo eloko c'est moi loko bande ko kitakini te en tout cas po batu baye ba ka sonde ko na banga voyager à Bongi baye ba réalité ya mona na nzela te ba komi de akola kelo mabe em sous pays ya zako tinde loko te na famille yango famille pe sundola qui est il y a deux points d'interrogation partout ce que bazo bakande bazo basé ka kufi na sida ba olobela ka maladie mais ba flou ba grand problème et ça ba question na zomi tuna pourquoi et ça lokola na pesu exemple quand nga sarande na zaboy na moi Audmat Nzamba pesanga ba Sarah ke Point Noire alongwe na YouTube na ba chaîne
na ba page nie oh comédien journaliste mo akufa ki donc sans trace na misali anonyme na mboka mo boy tina suka ya liwa nga na boy même ko annoncer basaela ngata collecte des fonds. Sarah, toi me console nanu analyse parce que sincèrement mes frères comédiens, mes sœurs comédiennes, ba maman nanga ba papa nanga liwa ya ndeko ofo la msabino na mambo ebele. Liwa ya ndeko ofo la msabino na mambo ebele. Et ça eza liwa mo boy soki bandeko ebele ba fandeli yango ba sali analyse, vous allez comprendre que il y a des choses oyo eza que non ça peut aider certaines personnes au bazana na bomoy. Parce que aujourd'hui une personne comme celle qui était la nôtre, na succès nyonso, na buzz nyonso, na kitoko nyonso, na nzoto nyonso, azalaki nango, tout le monde voulait à tout moment azalana ye. À s'éloigner na batu ya théâtre. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose, mes frères et sœurs? Est-ce que beaucoup qui kota la entourage na binoté biso batu misusu tolo banine? Parce que malade. Ce qui veut dire que na théâtre ni mutu moko azalaki na contact ya ndekwana do mélodie donc azate. Disons ça. Parce que aujourd'hui ba photo oyo bimi bazalaki nango. Bazaki nango. Oui. Ba comédien nyonso o bazaki point noir et belé bazakuta na mélodie, il y a des photos sur les réseaux sociaux. OK. Même ba joueur. Ba comédien et belé tout moni ba on a ba point noir bazo yambana na mélodie. Loba peut-être ezwa moi temps mais la moi temps wana yaya tande kuna bino azana abandundu na kasumbale sana suka monde c'est qui attend na WhatsApp to solaka mais place oyo komi j'ai vite compris que mélodie même numéro na ya linga ki ba comédien bazana ngote. C'est ça que moi j'ai l'impression et d'ailleurs c'était la question que na linga ki na mi tout na poto mais qu'un peu qu'on réfléchir donc ensemble. Poso bazakata po ezara okoyi na pe et alors nga pour ne pas mâcher les mots. Réseaux sociaux mon bimba na linga na ba se plana na bangote. Ko linga bangote c'est trop dur, baza bato nzamba keli babu melinga pe na mutute. Mais nga penza ba journaliste nyonso na se plana na bangote. Nanga mutu no. Te yo qu'est-ce que place na koma te yo tika na koma kasite. Allez-y. Ba se plana na ba journaliste te. Preuve on na ngole kana ba chaîne na bangote. Mais sikoyo na problème moka grave comme linga t'a dit. Na linga ba journaliste était la majorité 99%. Ba autant surtout sur la baza 1% dans un téléphone. Jika santé za bien té. T'a dit na za bien té. Donc tozo kende ce qu'on comprendre que azala kata na mon côté. Ndenga na utolo bake na ko benga tadi na ko benga Jika na ko benga ta mususu Vincent Chiluizi na ko benga Momba. Donc ya zakata na mutu mon côté. Nga ko benga tatapo tala nana promo ko wem suyenda opesa bino message donc azakata na relation tana mutu mon côté même Diana o bazaki na point noir tangwa ye bazaki na contacter ti Diana kufi sans trace sans suite nga kuna banda oloba donc na monaka Sonia nga tala Sonia na YouTube nae. Félicitations ma chère, courage parce que aux la chaîne YouTube quand même aux salangons na bandenge na yo tu évolues bien. Bravo. Ngana boula ki le rôle peut-être et de qu'on a biso Sonia. Ninga za na poto na mona ba maxi na ba peka c'est que mélodie pour bango tout ba régner époque moi personnellement je m'attendais pas qu'il y en a eu attends ba mélodie a Koufi na mona ga netike poto na poto oui moi aussi c'était comme ça. Point noir. Pourquoi elle est partie se réfugier là-bas? Peut-être ma coquille qui est potomba mourir a quitté et pas avoir raison à que se réfugier dans Point Noir. Mais pourquoi? À ta contact à mon côté. Talaka mélodie a couffé ceux qui chroniquaient à moral les cabines. Ngaku na banda ko solana mélodie ta conversation sous commune. Même tendresse d'Ibinga, à Kendara Point Noir matin, midi, soir. Azaki na contact à mélodie. Oh là. Ouais. Sarah, et le koni venant, et koki kouyini sa mutu bande konae jusqu'à tel point que
akati même numéro ya téléphone na pamba mabe wana ekoza la genre ya mabe nini mabe sokeleki ko réfléchir ensemble mabe sokeleki t'a dit congolais za motema mabe voilà congolais a sepelaka na élévation mutute congolais soki bamoni yo ka ozo élever nzamba matisi tadi ata yo ndo oza boye lelo so nzamba matisi yo na bato ozomona bozana bango bapire jour yango ovanda mpe na palota nde basangani réseaux sociaux mobimba contre yo bosala bémission eza bongo élévation yaka na bitumba peut-être na temps moko nzamba élevaki ye amona oyo fallait pas mona ayoka oyo fallait pas yoka et à se décider na force nyonso ozalaki nango na succès na nyonso ozalaki nango atika mosala eyaka facilité et alors mutu a ministre ana bafonction nyonso to tote général avec fonction na bagarde na bajip na ya tambolaka nango mais un bon matin général wana abi a déposé tout alingi na ye souci et puis akei asundola na bagarde asundoli na mbongo asundoli na succès ake na ko se réfugier net na point noir abandi vie asika ami bomba moni liwa mélodie so ezana ba liwa ba comédien ba politicien ba kufa na mokili ngaka liwa mélodie eza somo ndezolo belange belé donc sincèrement mes frères lobaka dans la vie tokutana na ba déception partout, ce n'est pas seulement les hommes, même ta propre famille va décevoir yo, même tes parents aussi. Alors non, comme à la place à Mélodie, premier message tant la fille Azolo Babi abanda qui malade en 2019 faisait estomac. Estomac, oui. Et elle a dit ça la fille. Donc, il y a eu des problèmes au Yanga à Bombaki et à Koufinango. Mais aujourd'hui, les gens oublient que estomac wana ekoki koko tanakati pe et détruire yonzoto. Aujourd'hui, cancer payé. Kolatsa mutu sida. Oh, oleba bandana nuke alongwaka Kishasa pona nini? Babandi wana te. Directement. Mutu azaki na succès na ye. Azalaki na ba filmer tout ba tchaka ye. Mais comment mutu ko abandonner succès reine na ye ka boyi? C'est fort. Atanga lelo sono abina linga ba komba ba journaliste belete mais on ata 10 journalistes étaient OK so problème na obenga que ya na problème ya ba kanginga ya tala boy mais oh c'est trop fort. Mais tout le monde ba comédien et nous vivons ba cotisation et ba uniforme et ba otonga batika biso to vanda pardon batika bazwa kaka moyen ba sangisa mbongo to bona biso tapage ba mituko bo sombi to boyi tapage ba make-up to boyi boya kolela biso ebele bozana botuna na bino na Mélodie ebi binote donc to boyi na biso bola kisaka ndambo amour wana ya lokuto bozana ngo bosa cotisation bo aider ta famille wana corps na mwana na eba ya Kishasa. Mais pourquoi ne pas le faire sa copine force nini oyo ekanga kiye ba photo auto mona ba message bazo lancer force o de kanga kiye pour que ba meka ko publier yete ba image wana te même atana nzela il y a ba réseaux sociaux biso ata ba makoki ezate pendant pesaye mais grâce na micro to ko salele même ata émission moko pour que batu ba luka mo ba sungaye ba komi ko luka ba intervention lelo corps na ye et ya en fait Kinshasa omoni sokazalaki toujours na scène tozaki actuel na ba réseaux sociaux déjà tanga bando be la banga ba publier. Il y a ami commissaire anonyme. Est-ce que tu comprends au moins? C'est mal. C'est à cause de l'article média. Mais tu as que page à Sarah a posté la photo, a posté à Kabilamba, matiki na ma kama musala ya média mais bon mon a quand même Sarah a envie a posté qui photo, bah tu vas commenter mais elle s'est fait anonyme. Basala ya ma béni. Dans un pays où ayebani ten de côté tata te mama te. Alors, place où il y a quelqu'un qui se réfugié, peut-être que quelqu'un qui est actrice au Congo, mais moi, je suis idée que Azastar Namboka na bango l'état comme il a publié
et zalaté parce que elle s'est fait anonyme pendant 10 ans, c'est beaucoup. Est-ce que amiyeba qui est à komaki nango yango alobi que je na s'éloigner na mboka nanga na bandeko nanga na ba frère nanga na famille professionnelle là qui déplace yo bakoye bakolandela ngate ou quoi? Je ne pense pas. Ça fait mal. Je ne pense pas que j'ai des larmes aux yeux parce que net ma sida ce traitement gratuit. Sida, infection transmissible, bablo quoi na tout. Les allant gratuit. Et puis tu vas couper la sous parce que traitement na ngwezali. Tu peux vivre pendant longtemps. Yango te cause à la cause. Toko tata na idée à basio bazolo bakiza sida. Yango te cause la kolongola mutu na mboka na ya kende ko se réfugier na point noir. Non. Ba bo sana ke souci et boma koleka sida. Souci boma koleka sida ya. Elle avait quoi? Nakati na e akufi nango. Et elle a laissé sa fille. Oh, peut-être famille n'est pas comme on a été koyebate. Moi na wana yo kola na famille na ndeni. Ba affection ni na ozwa kuna ba yeba na bangote. Et moi na atikal na ba blessure intérieure. Comment on a sous modèle bazo afficher maman na ba réseaux sociaux. Yé mon quoi côté réseaux sociaux o atikala ozala starter na vie. Et puis pourquoi on affiche aussi moi na ba réseaux sociaux bazo publier donc moi na pourquoi bazo exposer est-ce que net oza nani a olinga ba exposer les moi na ndenga. Pourquoi? C'est méchant. Pour quelle raison? Oh non. Donc ba analyse ba tout faut ba sala yango tende ba osala. Oui. Ba saka akufi na sida bon ata akufi na sida et après. Et après est-ce que c'est important? Les soni no yo zui na liwana e. Ya binoni. Franchement. Sida ya moko et nzoto ya moko. Ba analyse to ba émission ba question à se poser ça pourquoi atika kimboka na e na ba titre na nyonso zaki nango na succès ake ko se réfugier na point noir. Et pourquoi aussi akuma ki maladie aluka ki kozonga te baya ko soigner même ko informer famille même ata ko informer. Pourquoi elle n'a pas voulu? Est-ce que famille est salarié mabé? Est-ce que famille professionnelle ne bato ba poussa yete ke akoma? Est-ce que ils ont ba famille o ba choka bato bazali hein? Que famille mon que choka yo. Ok sous bande ko na musala ba choqué yo, ba master ba choqué yo et comme ça mutu bonga ko bima mboka ki se réfugier na mboka mo. Mais qui m'a matin l'église? A créé ata ba famille mususu. Ok mi l'église mon kepe ata mboka mo boye, o créé ata ba famille mususu pour déception o yo okutai na ngona mboka eleki. Il y a des gens au babima Congo pour la déception. Kutata ya mobali et bimisi Congo. Baza ils sont nombreux. Ils ont les belé pe babima mboka déception famille. Akenda kena ko se réfugier libanda mais là si soko ki ko se réfugier na mboka bapaya wa associer nzambe o continue ta musalo bando sa na Kishasa o ki travailler na mboka bapaya e belé ba sa ki koni fuachi o na mboka libanda ba ozela ngo ba mbongo tandis que on a besoin de simbele ngazaka na Kishasa ake poto est-ce que tiki musalo azoka bakana yango ezobokola ezokotela mbongo abali na musalo asali nyoso na musalo vous comprenez. Et puis zone au comédien kindaga mingi wana j'ai même appris que la voilà. Merci mesdames et messieurs, boito kende petit à petit jusqu'à ce que to kabwana na sarato là. Mais ce qui fait mal, ce qui m'a aussi encore dérangé aujourd'hui de voir les noms, il y a un grand monsieur, c'est lui à Zosa la fierté, il y a théâtre, il y a Mboka Nabiso, Balongoli complexe na théâtre, le président Caleb, que nous devons aussi beaucoup, alors, respect et belé, comment on a été étalé, sa personnalité, dignité, n'a cité même son nom, Sarah. Est-ce que Moussalo et Sarah, Bino, beaucoup mieux que ça, là, yango, pour nous crier, nuit sans pour autant tenir compte que derrière cette personne, il a aussi une vie à zapper na famille oh lelo et koki ko mema attention ba makanisipe et memi mutu lisusu na maladie oh dans azaki nangote sarato là et koki ko détruire qu'est-ce qui se passe et exactement avec cette histoire il y a président Calais parce que je vis tu as partagé aussi sur ta page au partager d'informations et puis au sein qui en live. Non, mais qu'on peut comprendre que les gens comprennent aussi quelque chose sur cette histoire. Mais ngala ifsa que déjà que batu barobima wana. Liwa so mutakufi aza personne publique. Bakufa na sida to na poison. Yami bale poto sala mbongo na matanga wana.
faut tolatisa liwa na ye na maboko ya mutu ya misato po tosala mbongo na matanga wana il faut toluka bambanda na ye ntango ye tolatisa ye sida tozwi na bambanda ne nyonso bawelela mibali to babima mibali moko na ba ex na ye tolati bango mpe sida yango oyo président Caleb aza victime eza ndenge ya YouTube mutu akufaka apamba te ke liwo ezwi ye to maladi ebomi ye il faut elata bakombo ya bato. Et puis nous apprenons les gens comme à niveau il y a que documents où ils ont circulé dans les réseaux sociaux et ils ont des dates mais balé et ça date à prélèvement. Il y a des dates oui. Date à prélèvement passé, la date à prélèvement précédent. Il y a des dates. Et pourquoi document wana? Document bimaki parce que bazo akizé kaza mutasida boina boy et ana batu msuba asali yango après la mort ya ndeko oyo bien avant après ka awa tangu ba ofinga e kale bazana sida bato bele bakokaka harcèlement na pression ya YouTube te accéder à respecter mutu o dazana foyer na ye yazana mwasi yazana bana ne bakola ba Brian na wana ba grand garçon en France batala les réseaux sociaux sans pitié hein les YouTube. Mais t'as dit au moningai lelo pinande na yo lobake baliwa ya ba chroniqueuse bo monanga na mamatanga te lelo pinana na lobango vérité moni baliwa ya ba chroniqueuse bo monanga na ba matanga te et puis faut botika kolata baliwa ba chroniqueuse bato ba chroniqueuse bana ba compte à rendre na bato ebele OK soki lelo akufi liwa mo eza brisque faut bozala d'accord en fait na yango bo supporter choc wana ozomona mutu moko afinga faire fali kofi afinga batu nyonso ba sexe bama et puis mutu nyonso tu atata mutu zo kola so fingi eka mama na yo obike bitumbe bandi et si la note finga nonga nyonso mais solo bina ka mama bitumbe bandi ozomona mutu akoma na auteur ya finga ti ba mama ya ba musicien wana oto ebinga na OK il paraît ba na misala mabe ato sengie pardon boy ako limbiso oui pardon mais boy biloko ba calculer ba lukela mutu wana liwa tala ne bazo choquer batu Caleb wana boy bi famille Caleb so baza bandoki to yebite bato to finga ka to yebi betada ma ba famille na bango to yebite à cause apena ba connaissance relation na soloba tala net na zongi so na histoire ya héritier watana bena lolotu molisho bakabwana boy bi cause ya séparation na bango to yebite modèle mwana mwasi wana finga lolotu molisho alobaka te ni oni a boy bi pe famille molisho te boy bi vie na été boy bi ba relation na été est-ce que muta bongo soki liwa moke zuiye attends à protéger. Quand tu fais des choses, ozoe bateke nzambe wana zaragiste. Ata batwana bana kisi so bana raison na bango nzamba pia bango raison. Alors permettre au kende. Le salaire du péché c'est la mort au lobarayango wana avec cause. Baliwa ba journaliste bo yebsa ngate. Et puis na commentaire te na publier te na kolela te. Tout se paie ici bas. Chacun portera sa propre charge. Mutuna mutazo futa masumu na na sa moyo ndenga tambusa vinae. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre le temps aussi mes frères, ma confrère, ma consoeur. Ba tala ka lelo hein. Tant mutuna mutazo banda ko futa na ndaku na e. Moni ba fan na ba insensé o ba otondane na biso na ba live mafinga ba ozalate. Moi je dis Angelica Koufa. Non mais Angelica Koufa déjà. Bana ne batikali. Batuni ba ozo charge bana. Non mais na yoka kumono pe donc bima. Kasi yango makam na yebisoti. Internet. Siko tango Angelica zako vanda na kiti, azui vie a fali azui ache. Azui vie a mutubo ache. Dossier mutubo eleke ache ngam na za otinda e. Yango na zoloba tout se paie ici bas. Prenons conscience. Voilà. Mes frères, mes sœurs. Bon, quand tu as tes musiciens, faut faire très attention. Faut faire très attention. Pour ba choko bino bo choka batuana. Pardon na ezo pesete. Pourtant on finga ke monde entier mo bimbe yoka. Talaneti par exemple balo bana faire la na mama na e. Bazo photo mama faire ba posta ma finga nini mama faire azwakate. Ay mutabongo so lelo akufi na e boyo lo bakwaza na rando na sara bomi na rondima. Non, le salaire du péché c'est la mort. Oh papa. Il faut refuser. Non refuser ndeni. Il faut boire. Non boya te dit juste papa. Non boya na ngate. Na lo bango na YouTube to na ba juste to na mutu na fungo la porte alo la te
toi na mutu ana fungo porte ali filoté toi na fungo la mutu ana porte ya bénédiction ya réussite azateka ye mon nzambe donc ata mukili mobimba bobi nanga ke liwa wana yo mutu bomi soki nzamba yebi ke saraza maboko pembe na pamba mananga échanger nga neloté Saratola. Voilà. Je disais tantôt, mes chers confrères, consoeurs, mes chers bandekonanga, artistes, nous qui avaient la grâce. Bozo finga batu bosambela ape makasi te bwana nzambe mukie. Ah. Bwana vi mulai Nzambe asali biso grâce. Voici on a ba vi na bino. Tolekaka na ba etando ike 2 3 4 5 personnes batali biso. Regardons, nous sommes en train de faire quoi? To poser ba acte nini pour lobby ba acte wana efuta biso nini tozo semer nini pour lobby biso to récolter nini. La télé c'était un endroit j'allais dire la télé ezali bisika oyo bakosala batu papa na kati oku maloba te bakosala batu liwa Angélique te ya bango te po soki te ya bango me bakati koloba ba vie ya batu kokosela batu makambo na réseaux sociaux kosala ba chantage nga na koma nelo moko etadi bana na salaire wana pas fali na koma oyebi na se sentaka coupable ataso na vandi mais la ebisaka nzambe ayokelanga mawa soki nzambe épargnanga na ba danger belé na mamba fali c'est parce que na yebaka te oh moi si wana lakisanga na bana ne ata yo so apesaki yango ngolo baka fali aza mabe. D'ailleurs biso tout mona muta comité na niveau olata zemi mais eshokanga ya moso na vandi na baka ah na contribuer na mabe moko boye mais nzamba za juste na salaka complot na nikite pour na détruire fali ya mabe so ina yeba ki consciemment que non sala complot mo pour na sala mutu mabe eshokanga tilelo sikoyo tane ti batu baloba liwa Angélique tenga balelaka Angélique awa kezona me repose en paix ma copine liwa na tenga et binote pour yango même continuité ou ezo continuer ko sala mana ba vie ya batu boyebi musala kale basara te boyebi église pe kale ba prière te mais comment bozo comme na niveau ya ko diffamer bato yo yebe ta dame na ete so pas ando kalia ata na butu hein pourquoi ça fait mal hein? Et puis soutien numéro 1 ka ba femme insensée na ba homme insensé de bazo tonda na ba biloko ndengwana mutazo ya na bino dossier sans preuve Niki kutalata kata zemi tozaro ya na bazema niki. Mais mutazo ya na dossier moko sans preuve aza ni médecin azo isabino minake Caleb wana na sida. Mami sa na sida. Et puis ils n'ont même pas cité les noms ya bato. Et pourquoi ba banga raté? Ba mona ande bazara na poto bongo ba kangise te. Non, même pas. Yoka wa Kishasa awa nde ba obanga po ba kangisa bango. Ya ngana on préférer 1000 fois fala tchanga na prison nga tchakinga. Keba luka na spiritualité. Ba bomayo okufa vent. Voilà. Otiki pe mo anoka bon. Voilà, je disais tantôt. Yo mutu moko komi na ba problème ba tu combien oyo choqué? Combien de personnes? Ba famille combien o eleli na kombo na yo? Pourtant bofinga ofingi papa mutu. Papa wana botika mutu moko ta botita la bana nebele. Betada mabana wana boti oyebi bango te. Ana famille mobimba oyo batalela kaye. Peut-être ça chef coutumier na mboka na bango. Batu wana nyos tu bavandela au coussin. Yaya mukolo kaka eloko mo ekoleka wana balia yo. Yaya. Tozolo na nini potozela tokobuka nini lobby. J'ai l'habitude ya koloba ngo lobby ekoleka lelo. Lobby ekoleka lelo soki tozo poser ba actes ali trop responsables, trop matures. Bande que nous avons eu la grâce de passer liboso ya ba etando ike. Batu 2 3 4 personnes bazo landa kabiso. Et batona ba pesa kabiso ta wana bakabazo bate. Nous connaissons bande ko ebele bazo sala pe mosala na ndenge pena elongo bani. Na limemia, na sincérité, na simplicité, na bolingo, parce que Zali ya musala. Mais nous qui sommes là dans de futilités, mais nous, oyotozui, buzz, to lati yango, liboso, loko la moyen moko boye, to koki kobanda ko buka mbongo facilement parce que YouTube vit pour ekota. Ndekonanga, mabulu o bozo timola eko kunda bino moko. Ah oui, hein. Prenons conscience, apportons quelque chose. Oyo ekoki kozalete mutualandi émission na yo na suka abetelo même atama boko même si nous entre nous tondima makate
même si entre nous to pesa na ka ba chance wana te, même si entre nous to linga na ka te, mais ne restons pas justement derrière les noms de gens pour Kobe Bisaba Kombo Bat. Moi je fais l'émission avec Eliane. La situation ya Moïse Mbiye, je fais l'émission lorsque cette famille ba benganga na kenda, avant de tourner émission nanga, j'ai eu le temps de comprendre ces dossiers. Je suis entré, j'ai demandé ce que Nasenga on m'a donné au Bapesanga. J'ai enregistré une émission avec Eliane, une émission de plus de d'1 heure du temps. Plus que ça. C'est que Nazwa Nakati a émission, mon confrère Yves Pan Ayebi, son avocat ici, bon, je ne veux pas te citer les noms de gens, Ayebi, et cette émission Ngana Leki Sangote. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette émission n'a jamais été publiée. Parce que si ceux qui n'ont pas publié l'émission avec les images qui sont dans la émission, c'est un scandale. Ah bon? Ce que je dis, je pense, ces avocats ont supprimé l'émission. Pour l'amour de Dieu, ils supprimé l'émission. Et j'étais aussi capable de prendre cette émission à Tiango parce que j'ai une chaîne YouTube, Batouba Olandanga, Batouba copier, non ça buzz, non ça combo. Mais pour l'image de Dieu, pour sauver réellement les âmes, pour sauver l'église, pour rester dans la communion, dans la unité, dans la Nzambe, moi et mon confrère Yves Pan, toute vidéo en athée. Na pesango mutute. Même mon confrère Yves Pan, je ne lui ai pas donné cette vidéo. Mais ce qui est à la cabane de Commissus, dossier Eliane, et dossier, il y a de milliers de dollars. Excusez-moi, il y a encore na parenthèse parce que quand je vois quelqu'un exposer la vie d'une personne à la télé et ça l'a passé. Mais ni 50 francs, ni 50 francs. Si tu regardes le dossier Eliane, bah inquiéta, bah tu es belé, bah kanga, bah tu es belé, bah interpellé, bah tu es belé, mais moi, natikala kozala inquiété, t'es interpellé, t'es encore moins mon confrère Yves Pan, parce que tout ça là qui a mon andenge et sengeli. Et tu vois vidéo, tu vois Eliane, tu vois moi 5 minutes et puis on a parlé justement avec ses parents. Je topona yango non essentiel kaka ezala ke Eliane a sali émission mais oya kilo oyo elekate parce que tu gagné nini to luka to kinda kama kambu malembe bande konanga ça me fait mal. Des fois j'ai besoin même de Yoti Kamambo TV. Quand je vois responsable locaux là-bas, Papa Caleb, responsable locaux là-bas, Papa à la gratuité. À la gratuité. Papa Batouté. Pour insulter un papa à Batou, une maman moko boye, famille moko boye. Sincèrement, c'est comme ça donc au monde que nous là, biso bayena to balité. Des fois et comment ça biso na kilo. Na ki bo bangi moko boye. C'est-à-dire les femmes de fois te disent trouver un homme public, moto à salaka théâtre, à un musicien, à un moto à télévision, bazali batouya classe mokoboui, ça fait très mal. Mes frères et sœurs, je prie juste moi 2 minutes justement pour vous demander, pour l'amour de Dieu, avec un cœur joyeux plein d'amour, faisons ce travail de respecter éthique et déontologie. Il y a Eloko Oyo. Donc s'il faut aller faire l'investigation, allons-y, même si ça demande beaucoup d'argent. Ce Monique au Kokosa Langote, croise tes mains, croise tes bras, un point barre, Sarah. Donc continue et mission haute, sinon non risquer d'aller là, ça me fait trop mal. J'aime pas lorsque Bazo Sala Batou Mabe, Liwa Batou et Zoko ma façon que Batou Ba Salé Langombo. Et puis moi Batou Ba ben na téléphone hein. Baola kila na bana na nga ye Sarah wana akosala accident na bana na ye yaya siko soki na sala accident na bana na nga yo komi na vie na nga bongi est-ce que zanza yango na lobaka nzamba abolingo moni ba mystère caché nyonso ezaka yaye ayebaka soki ata mutu moko zalaka na ata sentinelle ya porte à bonheur to ya porte à lola mais belé banga bakota li felo injustement. Oui, heureusement, Dieu est juste. Oh, batu ba okanisa, yango tendeza o nzamba lobi.
lobby collé ba déception wana c'est normal ko longola ndeko na biso moi si akio se réfugié pe parce que même na réseaux sociaux et na bateau baza déçu ebelé na musala o baza ebelé moi je reçois beaucoup des appels hein. Moi je reçois beaucoup des appels. Na volonté commissaire Laurent ndeko pese musala na mawa o kana ko PCT mais à 8 ans ya revendisa na ba journaliste belé ba vandi au monde nga rencontrer mensonge sur ton nom voilà ils sont na rando qui mena boma batu belé au monde qui ndoki na boté té moi je suis correct tala au monde qui ndoki na balatsa batu ko bakosa ko ipani bakosa ka boko c'est la biso bakindoki pour mutoka nga so finginga 2 fois 3e jour ola la té parce que même nzambe na ye biso té ta dit ko sekate heureusement nzamba pimela biso pouvoir wana oboma batu je te dis nzamba pimela biso pouvoir wana parce que niveau batu ba finga batu na réseaux sociaux ta dit il y a 2 fois au tali penda et peso na makantimo au sumuki na mutlimo keso na kindo kfaina bomé comme ça zo sous temps ya finga bongote pourtant bo finga batu bakosaka o sara zando mama au moni même Bible même nzambe wana pomona kwa kotelo il faut en raison nzamba tali penda kete sara mutabandara moi sio Sarah mutasala moi sur ma bena on protéger na kotele mata nzambe soka tali habité moi sur finga Sarah na famille na à la gratuité Sarah no asala e mabete moni jono lia yo nzamba oyate donc kumisa nzambe ponga na ebi kisité na ebi kindokité so na yeba kitadi et belé balala bakufa déjà. Merci sincèrement. Deuxième partie à émission Oyo Bozongo dans des jours. Tosukia labo. Tozonga labo. Na boire ba dédicace nanga. Tosuki penda a. Merci beaucoup na ba sponsor nanga Madiabou Gospel, Azir Jimagique Adassa Fondation Saratola. Merci na ba partenaire nanga Tata Po Fapikato. Merci na Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe. Merci na président Charles Tamboué. Merci na Jenny, merci na Amélia Moeba la préfète de Orlando Domingos. Merci na maman Madole Lona Germanie. Motema ya papa Samuel, pourquoi pas? Na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na docteur Patrick pour l'assistance na yo. Merci na papa Diego Milito, merci na ba vrai na nganyonso Ozia Masamba, Sol Mbemba, Dalia Onyema, Angelo Karwan, merci Andrea. Merci beaucoup na Bob 08, merci P na président bébé, maman Nathalie, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abwele, Eduje Kalala, Pamela Kabeawetu, merci na Sela Kike, la Rose Bonga, Papa Edi MK, merci na Otadinga la Paningo Yambinga. Merci. Merci Sarah, merci parce que tu as accepté aussi Olekana Plateau Nanga. Bandeko. Merci na yo ma passa. Voilà. Lorette Ndaya depuis Londres. Lorette Ndaya, merci. Maman ma passa depuis Canada. Je voulais aussi signaler quelque chose. Mité Manabiso et Zabasandoku. Bokansakate que non, lorsqu'on vient comme ça, on fait juste notre travail. Tosokolima et Tobimi, Tokeinde, Tozanga Kamakamba Koloba. Ezalaka belé. Mais le coup là, ezalaka important. Tepo na bande komissus. Comment va conseiller Yabat. Toi qui as le temps, bino ba besoin temps ya ko dénoncer le gens. Bino ba nzambe asala bino grâce, vous recevez beaucoup de appels. Les appels na mutu mususu akoya po apeso histoire mo boyemet ozu yango lokola leçon et pas naie et bimi lokola conseil. Ezé belé. Nous recevons beaucoup de personnes. Lelo, j'ai une grande famille libanda et à Congo, même à Wana Congo, nanzela ya musala o parce que Herbaya kako s'est présenté et pananga la majorité des personnes n'a comme à conseiller na bango. Ce qui nous a salio grâce ya ofanda boye et lingi kolobate que no yo comme il est tout puissant. Il y a que lui le créateur et l'ikolo penacé. Des moutouazas les tout puissants. Nous sommes remplis de imperfections. TK09, Toka Bona Awa. Bon délivre. Merci au docteur Patrick pour encore une fois pour notre assistance na émission au sein de votre cœur. Les enfants de Dieu, Jésus-Christ revient bientôt.